na sabola Karine ki. Na ba ajo tokomi nango. Angelos Karwan, bonsoir. Cagnotte. Nzamba pesi yo mwana kitoko. Ozo koka même pas ko entretenir mwana. Ochaye na état ya bana ba jeune fille. Ozo préféré yo bake balali yo na Hakim asombela o chemise à Versace pour prouver nani mais mwana mutu salité koti basili. Ozo préféré Hakim alala asombela o chemise à Versace. Mwana ane lokwa malonga te ke lamba na mwana lati okoti boutique na mwana osombele ba jouer osaele shopping. Exact. Nga à l'époque bo finga nga bino nyonso wana ke fia suke maboko fia polo na kola. Na bando si mambongo pe. Mais na bande ko se privé pour na foutre là-bas na Minerval na bekola bien. Pour na rolo na cerveau na bango le lata na zate na loni. Richesse etika les amutu. Mwana wana banda botama akoma na mwana shasha. Mama ki azongi félicitations Gloria Yolangi. Oyebi jour na kenda osala émission pa mige tozara na Gloria biso za ba fia ya ba photo te relation ba matalana te. So it matalana ezali metokanga photo. Gloria na bana na ye. S'il vous plaît, de quoi vous êtes kobota. Azongeli musala sika. Mais aoyana obed na omkie na nini na binoana. Na poussette. Une mère responsable n'abandonne pas ses enfants. Eh, yaya, kobota liboso. Kobota ya liboso. Lobata so komi na bana 3-4. Toko comprendre. Mais moi no liboso. Yo mutu ba finga yo internet mobimbo bota atenza mbapesi yo bébé. Atata ya ovanda na beba ngozo za na ngote. Atata ya ko encadrer beba ngozo za na ngote. Irresponsable. Apo boya ko finga batwa. Bugi bungsa bana bino. Boyo finga nani ya. Na mwana na kongote. Anytime au téléphone. Et puis, na salle fondé, toi nanda kuboui. Kotoyo, toi na montre air à Congo. Papa Dieu va soma montre mususu, ache awa, izara na montre ya air ya bada satuna. Donc bisonye to da so to benga totala mbama ko to tebiki a air wa na classe. Air wa sa zungi. Air wa za ndako. Totala ka air. So peto baloli boye tebiga abiso ato la muki biso a RTL. Mais yo zanza mba pesio mwana mama. Kindumbe makasi boye posa faire. La dot n'a pas de place. Jésus-Christ a payé notre dot à la croix de Golgotha. Il a déjà payé la dot. Pourquoi vous voulez encore demander des dots pour vos enfants? Jésus-Christ a payé la dot. Il n'y a pas de dot à payer. Mais Sarah, oh yo bana no kutu ata mama abino tia kufatika ona zemi bana no balata ta kaleso mama abino te. Ma chérie na choqué yo. Papa no na bon moina na mema ta mo anote na makolo so lokuta tia photo. So lokuta tia photo. Et puis yo lobela Henrietta. Oh Henrietta za mwana abota mina libala babala ka mama bango. Henrietta babala ka mama bango yaya. Alors quoi mwana note mwana ata lobi anglais banda loti lobi makila inceste. Makila inceste. Yo mwana no zwa zemi ya papa abino ya viola ya na yo. Henrietta babala ka Chantal Bola mama paradis. Différence a bana na yo na Henrietta papa ba Henrietta abala ka mama na Henrietta. Yo siko sumbi bana 4 c'est toi. Ata mutu mwa selo présentation zati na batata bana nao. Nga siko tina sumba na kenda na maternité. Tina mema zemi ya 9 mois. Na suka na ngo mutu amemi senga zemi. Afuka mali boso na nga pa la tsanga bag. Likolo na ngo lisusu. Aloué sale. Achembongo na enveloppe na ba super na kitambala. Ba maman ba boko linga o biso na po biso ba africain to benga moi sa papa te moi sa papa maman donc ba maman ba boko linga nde na ki na Afrique
Maman Chacha za quitté. Bango nyonso balata super. Henrietta mwana moko légitime. Donc ezo beta masolo ba fille ya bana ba fille ba réseaux sociaux ya. Chaka mo accent souligner ka Henrietta. Mwana légitime babala maman bango. Papa na Henrietta balaka maman bango. Na réseaux sociaux on a ti obofi nga banda loti lobi na moni fite o abota mobali ya balaye. Na ndenge ka to uta kisasa biso nyonso na moni fite o abota mobali ya binisi sumbongo ya balie. Oh, Sarah so lingyo seka gloire ndenga boti bana misatu 3 tata ba osa ele présentation te ya seka na kimia. Oh, nga babala nga mokili mombe mona. Nga mobali afuka melanga latsa nga baga en plein masque azemi mokili mona. Non kuna zizemi te mobali asela nga anniversaire a kafu. Mokili mona ma chérie. Mokili mona. Nzambe pa mawa atiki kana kati nga na binisa ba bombo na sumbi pe ka ba bombo. Sara to bando comparer bana tana bilongi. Ya to bando comparer bana ba santé. Bimisa photo bana herba ki na ba inane demi. Tota no ka ba suki ya bana. Po santé mwana ilakisama na suki. Bonne mina mwana ya kasuki. Bimisa ba photo bana no inane. Po Henrietta na ngana inane na ndamba oko kusadeza mwa prochain to zonga ke na inane. Oh ya yo zo comparer Henrietta mwana inane demi na mwana no zo so na 21 na so pa na 10 so 20 ans. Oh ya complexe makasi boy. Oh Henrietta soki salite nga kutu mwana nga lobaka anglais ya Henrietta même pas 5 ans comment comparer Diana mwana 20 ans. Atanga maman Henrietta na leki bino mwana ba sombe de bilamba été. Mais je te rappelle que papa mwana nga za irresponsable. Pona monyo ndo yao na kobenga mafisi na ebisa e pakoko oh ya. Yo benga ma fils peut-être maman na ba pour ma fils yo katena rappeler pour bino bobosa na mbango. Sarah Chipaka omoni ma fils irresponsable depuis sa naissance. Aibi pra pampex tena milik. Donc pour na lelo obenga ma fils to bengi tezo compter te ma fils a contracté 0 plus 0 égale à 0 moins 0 divisé par 0. Omoni ma fils 0 plus 0 égale à 0 divisé par 0 moins 0 fois 0. Et toi kuna libala atikala ozoba na charge te ya lelo kande na koma olata versasi boy et to zanga ensemble bino bobenga kai gigoloti lelo koma balanga ozoki chance babala ki o ya libalo na zanga ekimia na vanda pona sonya mokili jamais ma chérie jamais ngana yoka sonya mokili te ngana na mama ngana 67 il faut na saka makambo e pese kimia na vanda na libala po mokili mona ke Karim babala ale mama na ngana ki na sima omona mwana zo nyoka mama na ngaya okufa na tension atako kufa me arozela mukolo nzamba ponela yi poso ki mwana zo nyoka mama bazanga akimia pour preuve mama na mona kona zemi ya papa no omona te mama na kufa noki suicide yupo ingina bo mama na suicide na libala mwana omona pasi poto ko mande mona ote mama na ngako kufa kali weza nzela mutu nyonso me akufa na tanzambe ta onzamba kolobe koki yaka biso nyonso ezanzela na biso nyonso mais tozozela ta nzambe tokoluka liwa na makasi te oh ma chérie tokoluka na makasi te oh yuko mokanga mananga faki na vana libala libala na zanga na ngakimia okonyo oh mobali kutu banda bokabwana ya munene ya ebonga po mona te vitamine D comme ça na matama nakana libala na ndome la vitamine Sarah Chipaka ebanda sala te ba problème leki lelo seki lobi boswani vitamine boya ko se manifester na nzoto banda to kabona ya pate zo vanda vitamine zo vanda à part ka mama on nga comme ça na ta Diego matika na mutu munene nzoto esilanga po yo sepela nga akopesa nga kisa ventre plat et komisinga mipende plat liboko plat na komi likolo plat kingo plat libele plat na tikali ka mutu loko a Diego mais soki te pona ventre plat te ya yo yebit des vitamines comme oboka nga world non si sa vitamine ya mami qui filtre liko na ona komi ne pointi loko a mojaki na ya yo kokanga na via divorce okokokanga yoko kokanga na filtre so ezo lesi komi nga songe na filtre et si na ti versas nazo yoka lisusu nazo yoka te siko ya yanga na vanda na libala ata roba zara basombela ngati na komi na ngandumba na komola ta versas ya so na zaki ndiko ngo pia nga conseil ni Sarah omo yebisa ya Karim kindumbo zo sala bien na makasi na capote moni conseil ngo pia nga mais lelo yo zo ko supporter versas na ngati na santé na yo komo pekisa nga kindumbo komi aka
obebisa libala obosani ke bobingam na bala kai bino bobangam na bala kai lelo ekomi o Karine babala ki yo olovanda na libala oboma libala pona kindumba oh ma chérie yo bosani bobangam na bala kai siko muto na bala ki alingine ngata boyanga po mona ke na complexité non ba pa vérité ke aboya na yenga yes ko muto aboyanga na lobby bosunga na likambo nani yango ebiteke na réseaux sociaux ke nga baboyanga et puis mutonga boyinga na zwa kimia yaya na koma olata versas na koma otambola mutu yoso so atali elongi na nga azomona ke kimia yaya eloko eleki kimia na sa mokili eza te eloko eleki kimia eza te na swana na lisu te na belaka esu palpitation te naki na libala tout le temps koswana na mobali tout le temps makanisi yana koma ya kobela palpitation banda na botamanga na bela estomac kaka na zemi mais na libala na koma ya kobela estomac po baproblème mais banda tokabwana yaya na bosa na estomac palpitation na koma koluka na mwinda nazoyeba te donc na Inance B mwana iparo botina rebo est-ce que aux années très jeunes na carrière aux ont regretté pourquoi au boti avant l'âge Inance B alobi c'est mon sang mwana wana za mwana nanga ya bolenge aza makila nanga nako benga mwana nanga za erreur te nako benga mwana nanga za libaku te au contraire c'est une bénédiction pour moi. Dieu seul sait pourquoi ngai na bota na ajo naza na carrière na ngai ya ebandeli ya bo jeunesse nako regretter ko bota na reboter mais zolo bana biso que mwana nini lukaki mwana wana kokola ndeke mwana wana ba famille mususu mona mwana kola masalisa papa na ete papa zo souffrir boy mwana wana lelo zo mone petit lobi akoza pe mokondi mwana wana lelo zo négliger po abimi na libumu nil oyo ko rattraper un jour boka ntate ba papa nyonso ya mikolo basenga biso bambongo na banzela babandoki te misusu bana ba frappa bango ke papa oyo asalaka azongisaka alekisaka ce vrai le on a commis na mbongo mena ko sunga papa wana te malamu na sunga baleki nzela et mwana na yo aza produit ya kwiti ba mama bovandi bozo applaudir ba live basi obo batama na basima ba faux compte ya TikTok bandoki obo batama na basima ba faux compte mwasi nini ako vanda mona mobali na leki na télévision azo ignorer existence à bananaï. Quelle est cette femme? Pourquoi qu'on soit sémence na yo, qu'on soit makila na yo, au commissariat erreur. Oh katina suka. Kofi amona bato babase bato mipende mais yo na Kinshasa na oza transparent na miso Kofi donc na mukuse akoma pe na mama si Sarah alors te matana podium a mission monté lelo yengo bimne podium rêve na yo enga na epoto zo bonela nga Karine so langa na héritier na remplacer attaque attaché des princes héritier boya na yepo oza na banduta attaché des princes il faut la tra Hermon Sengle Hermon kilota mki yo katkata mipende mwindu maboko nduta ya siko na podium ananya olingo mata ya podium ana pepo mate faut zapena moi chemise à Versace ya yo siko banda to eba ona vina no ngenga te ote ko ya concert majabu la tele biso roba midema ya podium ma mission ninyo olingo ma ya roba midema wezande ninyo kaka ekaloba ezaki rob mo ya kaki yo mona tamisi na pati na makolo tami kataka mutu kaki ti na makolo sikoyo esalie on dirait mtazo welela mbongo on dirait mtazo discuter mais nzoka mta ya kovanda ebi ba midema ba farine akini wana midema bongo osepela no teme na kati ya zeniti sikoyo donc ye moko alati elamba ma oyoka soni hoteli ma concert esili bato nyonso baobima telema kendo mata escalier totalo sera komo baluka nga kutu na banda ya te komona te bazoningisa nga kote kuna bafani bafoto
Era aleki era singa orate fa que mon roba mi demo mon démarche ata pour mat escalier comme osimba escalier ebi loka ba maman bazaka uti obota siko ko mat escalier te fo osimba ayana lipapa wana yena ngo zenith lipapa ami someli mo ba roba bandibu ya oui ero akena ngo kina ki okosa o ebi pre robo to chela ki o pri ya oui ero ya ko répondre biso ya ko répondre biso moni yo zara se bakangi yo okimi oya